Ma Mission TV, le miroir du monde. Ana Clément la carte. Il faut le bailler naïe. Mais on est président de la République. Le président de la République avant la quitte, il y a beaucoup de choses. Ne pas dire le bébé, on s'est dit que quitte beaucoup spécial. Donc il équipement est comme chef de l'État. Parce que emblème de la République, Koi, na mandala là. Parce que président de la République. Les appels et réponses au Facha Pessi, Batou Bakaza, et Lilia Pamba. Aza posé encore, il va pouvoir battre. Il fallait Kabila ça la discours. Pour être président, il a fallu là ça la discours. Tu respecter journée d'ailleurs, tous ceux qui parlent, ils ont ça la meeting. Mais c'est le monde va y avoir ça la meeting. Le président de la République, il a dit, mais ils sont bons qu'ils ont la volonté. Donc, il fallait le salaire. Azo kufali wa kapu. Obi so lu akọ bala poto ba ibi. Diaspora bo ibi so la kapu. Kapu bo la muka na go la muka te so. Ile ko sala ko fayo so. Et obi ba masa ne ba gérer. Ba gérer Congo na politique Kayet. Kayet cela veut dire quoi? Que na mboka. Que bobuka ba manga ko na bi. Donc ko le na manga te manga. Ok, beaucoup malade ça moi aussi. Beaucoup de malade. Mais les trop, c'est un bidimbo. Mais c'est un bidimbo, tu as ils sont de tout battre plus ma côté. Parce qu'ils ont pillé ma entreprise. Ma auto va battre plus. Yo ma belle a eu tout carrément. Il est baisé à limiter. Il est baisé à Congo. Sauf que dans le bande d'abord, pour ça là, des autres tout gagné. Sauf qu'il va parlementaire des mots. Il va y avoir la masse à la du matin au soir. Comme solution. La course en tout cas. On a dit que on toujours mais année prochaine, moi, année action. Donc, l'idée action. Donc, tantôt, on dérangeait, on s'en va. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est besoin de continuer? Yo d'abord dans le bagage yo je sais donc on est là yo en fait il y a beaucoup d'informations on avait Kabila Butala le 14 décembre donc comme moi il y a ça les résultats qui le matin pour le banega hasard soit que na ben avec des Swahili que na kana na petit frère discours en français m'a interprété là donc je vais bien le service langue service ba comme zalingala le bango te moyoka ya omoni mwana mboka Félix mwana kini lingala ya lokola mai kosima na vareste kosima Félix na vareste alimete akoreconsite video ozwaka tokuza yango mpe libondela motu mabe ebesaka nzambe jour grama noka neto na ntongo epuis na 12 heures. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV chaîne à référence mbote na bino nyonso bolanda biso partout dans le monde na confiance tout bo mesana kopé biso Martin Engi vitesse affiché sola likambo tozana toujours poto luka makambo to laksabino le Congo de tous les partout na ebike toza déjà na décembre nde biso tout ebaki Congo kozala boye bat ba vivre bien bat ba lia bien makam susu ko beba makam susu tout biso tout tozomona réalité ya makambo tout ezoleka na kati ya mboka na biso. Alors lelo nazongeli susu papa Pierre Zomba oyo azali président ya parlement debout ya victoire oyo vraiment asokipaka na makambo trop ya président Félix Tshisekedi alobelaka pe IDPS tokomeka lelo kosola po to clairci bino elo roni vraiment tolingi to sola na Ma Mission TV par rapport ya ba makambo tout oyo euti koleka semaine passée mbote papa Pierre Zomba mbote ndeko Martin. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, hein. Talaka ndenge fait partie saloba ceux qui nzambe te na Congo na ba congolais c'était moi na bendana mais comme nzambe na lola nzamba bolingo nzambe na Congo toujours à la pointe à la nzambe nous sommes en vie
le Congo peut na minute toujours gérer ensemble là. Yo moko oyebaka vraiment que Congo nde nzambe mutasimbi yango po makambo mabezaka trop na Congo bato misu pe banyokamaka bato bakembaka kolia bien zate makambo malonga ezate mais sans nzambe mais c'est que Congo comme désert tokoloba. Le Congo zamboka bakuluna. Donc gestion de ce pays. Donc bakuluna. Yango moni biso IDPS to hérité pays à Lambo. Congo oyo tabule emba Congo mboka bozui. Poto moyindo Congo mboka nkita. Mais ba master bazui Congo depuis batiki yango à Lambo. Donc au Félix Aosala, c'est un miracle, il y a résurrection. Au batabala ba bengi remontada. Yango moni avec l'appui de Dieu, ndето réussi moi 10 mois autour. Toi là 5 ans. Mais 10 mois pamba au santé que Congo ezongi na rail. Congo fibo. Même bateau va bundisa Congo, ba politicien congolais. Bazoka besoin de sonner. Mais na course ba en tout cas bana ya titi ba umela la bango. Yango penza ba umela. Atika toujours aux asima Congo. Aza toujours sima Félix. Surtout que c'est Félix yango pe abondi nzambe Congo na nzambe. Yo monte que makamuniza référence à Dieu. Sans Dieu on ne peut rien faire quoi. Yango moni biso to ba vérité o to ba sekele o. Yango monto pesa nyo na nzambe. Pouvoir à IDPS, ils ont pouvoir sacré. L'État IDPS, ils ont sacré. On moni. Tout ça, on a besoin de diriger Congo. Tim Koloye Soroya. Alors merci vraiment bozo diriger Congo Tim Koloye Soroya mais biso tout ebi mandat eza il y a 5 ans donc en 2023 mona ebela koto Vital Kamerhe koto Joseph Kabila koto Félix Tshisekedi koto pe bandeko belé bon to ebi na biso te bato vraiment bako postuler mais to ebi ke ba parti politique bazali toujours ko bongisa pona maponami il y a 2023 donc peuple mokondinde balobara peuple nde azali leader. Alors Papa Pierre Zomba boni d'abord IDPS tozo mona toujours ba combattre moko to mona bango te liboso mo pe to moni bango to ebite soki problème ezani ni na IDPS bo bengani ba combattre ba telema susu wana te ou bien bazoko bana ba toujours côté le yo mabe na yo zo kangamaka ya limete IDPS ya limete te IDPS ya Congo mobimba soki na mbanda ko okuta ba combattre IDPS bo sala désordre to kana li soki ndeti désordre te mais soki bo ki kanda bo sala ngo kana limete na toujours limete comment ndeti référence moko boye ba meeting ba makambo belé ba matinée politique tout et sala makaka na limete wana ngo tolobelaka toujours IDPS limete kasi limete za siège nationalité permanence ya IDPS na limete yango moni yo tendance na yo kaka limete a to sali émission to sali na limete a o yaka na victoire za limete. Vous comprenez? Donc l'IDPS c'est à Congo mobimba. Voire même en dehors ya Congo. IDPS c'est aux États-Unis, IDPS c'est en France, IDPS c'est à Mokili mobimba. Ils ont parti planétaire. Donc, na limité wana, ils ont permanence à IDPS. Sauf quand on est, quand on a parti, on a décidé, tous on appelle tous à la kawana, place au côté biso na 10e. Place on tous à la. Bo chambutumbutu libanda moi désordre moto telema bako ezoe bana te tongo tipo quoi tozoe batenani azosala ni na IDPS. Sauf que ba parlementaire de beau, o ba yaka wana basala porti de lundi de matin au soir. Parlementaire de beau. Basala porti du matin au soir, de lundi à dimanche. Du 1er au 30, de janvier à décembre. Et 26 ans à lit. Donc, finalement, on savait 26 ans. Donc, il y a professionnel la politique, non, à l'instant, il y a Barça. À l'instant, il y a Barça. On a besoin de professionnel en politique. Barça, il y a professionnel à Bâle. Le parlementaire de besoin de professionnel en politique. Non, on a besoin de parce qu'il faut pas libérer permanence. Permanence, c'est comme ils sont pépés. Il y a un 4 places. Mais le lopeto. Bazaga wante bazaga partout parce que le parlement de Boza est belé na Kisasa. Tout ça pe na mission au Keyango est belé na Congo mobimba. Na bulu kaka lisu likola lisu. Pour parlement de Bo, ezali soit Félix, lito ya Félix, monoko Félix. Makofi à Félix. Alors Papa Pierre Zomba donc tokota vraiment na liso na biso ya lelo. Alors discours ya chef de l'État au asalaki na panel du peuple tout monde qui présence il y a ba autorité ebele il y a mboka na biso République démocratique du Congo tout monde qui pe cardinal pe ya mboka na biso il y a catholique ambongo pe azalaki wana. Alors on a juste opé ce message par rapport à discours bandeko ebele ba déclarer balobi
président Félix Tshisekedi a pesi déjà ba projet nata 800 projets. Autant sous ata 2 et ça la maté, ata 3 peut-être et ça la maté, mais zo continue toujours ko baksa ba projet. Na ninji c'est au clair si poto mona ki ton président Zoloba, ba député misusu ya opposant ba bimaki libanda, ba silika ki ba komo critiquer président de la République. Na ninji opesa message wana est-ce que ceux qui président lobi ba ba beti maboko, mais na mitema ya batu bazo yima yima. Opesa message moko. Bon discours on mokonzi mboka Staline na paye de pepe, ça exercice constitutionnel. Ils ont président de la République élu au bas en fonction. Le président est boutouté. Le président est boula noité. Le président réel. Nous avons un discours chaque décembre devant les deux chambres. Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès. Ils ont une fois l'an. Donc, on a un discours. Ils ont un président. Des appels réponses au Fachi apesi bato balobaka aza elelingi ya pamba aza président ya bakor ayibaka pouvoir bato mais fallait Kabila ça la discours wana pour être président Félix aza elelingi ya pamba il a fallu là ça la discours wana pour yenda aza président élu te la vérité za rateti oyo za na nkoko ba la poisa yango emonanaki le 13 décembre 2019 na palais de président de la République démocratique du Congo élu Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende mudasali discours. Dans mon compte en boka. Ils ont des Fachi. Polémique aussi là. Même yo Martin Ingi, il y a pas de polémique. Il y a des diaspora, batika polémique. Biso nyoso, to comprendre que mon compte en boka zabe moko. Pour ça mon compte en boka te. Aucun de ça discours devant les deux chambres. 800 projets, bah projet lesquels belé atami balé misatoye et zomona na tête tout monde qui peut présence il y a bah honorable député il y a opposition bah bima qui banda peut bah déclarer qui bah silika qui par rapport il y a réaction tant sous président Mamando Zoloba bazaki d'accord tené quoi. L'IDPS c'est qu'on prône démocratie. L'IDPS a se diriger mboka na ba valeur. To le baga bien to ça remission mingi na yo. Ba opposant ba osala libre na mboko yo. Ba osala activité ba ngo sans que ba déranger bango. Biso to souffrir. Ba moni passe na mboko pona ma démocratie. Eza biso IDPS. Mais to linga te que il faut l'IDPS au pouvoir ba opposant ba congolais ba souffrir parce qu'il a pèse point de vue na ye. Oh le biwana nga e ba yango te. Mais expliquer nga ba député ba bango. C'est leur droit. Ils sont libres. Malgré ba bimaki. Mais discours il continue qui yango ko lever Fachi statut chef de l'état donc ba jouer na ba liberté na bango yango moni avec Fachi liberté est garantie la démocratie elle est vivante la vie mais la vie ce sont des projets la vie ce sont des rêves avant aux la jeunesse c'est l'esprit ti comme aux molende suka comme journaliste c'était oyebanité na bosani Martin Ingi na makamba ba réseaux sociaux partout dans le monde we boka générique na yo mais ba obaye baza bangemboti ba jeunesse 100 jours yo zala ya tongo yo to bani na solo opposition to kembi papa Pierre donc ngana yo to équipe moko même moral même esprit te Fachi ana ba projet parce que la vie ce sont des projets vie est un rêve vieux aventure. Rêve n'a pas sur le comme réalité. 36 ans après l'IDPS au pouvoir. T'es pas tranquille. Nanu ba monité papa Pierre mais taux ya dollar ils a toujours likolo et puis et mati lisusu makasi surtout na décembre ezoleke la batu dollar ezaki na niveau assez et puis comme lisusu likolo alors ba feti yango papa Pierre décembre yango batu misu bazolela bana président Félix Aya ba matricule bima ba salaire ba mona raté ti lelo ba futa ma raté pendant ce qui ba 6 mois est-ce que décembre ezalaka ka po ba pesa ba travailleur ba soso ba loso ou bien il faut ko sepelisa bango banda kala pour famille na bango pe ba vivre bien na yebite papa Pierre ko pe sa message nini Congo ti lelo batu bazalika toujours kolela attend président Félix akoti mais milelo na kombo ya ka ya président mais obi ke Congo ezala ko la mwana azana koma gasa munganga wa zu mwana azaki na koma mwana zo vivre faut ko féliciter moi munganga wana aza jogo pour impresser mwana falada
tozi Congo alambo bateni biso rigueur makasi te ya on rappelle ba Congolais batika biyoka yoka batika bilanda landa batika kolanda lamuka cash FCC bala nande Félix parce que pouvoir oza couronnement elite ya IDPS pouvoir oza sangisa te eza pouvoir ya IDPS ba kufa ba zoka ba sambwa ba nyoko mpona pouvoir oyo tozi yango il y a de cela 10 mois Félix azalika 10 mois nalobi a hérité pays à lambo pays ezala détruit makasi Congo zalika kombo Congo na bato bao dirigeant na boula pillage vol tuerie kuluna do moni Félix mwana IDPS ndio tolobaka mwana nkoyaza nkoye mwana politicien mwana mécanicien ndio moni depuis 10 mois Congo ezongi na rai baza conscient Martin Eng yo moko boyebi bana poto be ba sepela Congo na bango o basango zaki ya mabe surtout bana poto ba diaspora bazaki ba information ko lega biso mais lelo o ba information ngo ekomi normal parce que un président république mwana kini mwana IDPS o azana bolunga Congo na bolunga ba Congolais yango moni Congo ezongi na rai Martin Engi Congo ezongi na rai Congo ezongi na rai. Alors papa Pierre, lelo tokolo ba Congo ezongi na rai tala kaka rai ya train na biso ndeza la to betonsko na sensa Congo ndolo ba kuluna. Alors papa Pierre likamso eza ya pasi tokoti déjà na décembre. Toza déjà na décembre donc semaine ezobanda o déjà tozo fêter Noël ba période ba fête. Alors papa Pierre ya passe ezali biso ma mission to continue toujours ko pesa message bande ko na biso ya Beni bande ko bazali ko kufa na ba est kuna na ba province bazali ko kufa ernion so basi mibali. Est-ce que ba konzina biso bazali ko kamamboka ba ministre ba député na décembre o ata semaine o ba koki ko kita kuna te na terrain ko partager na bana o batikali ba orphelin na ba famille tikali pasi ko lia pena bango ensemble pour tout monde que vraiment que bolingo ezana na kati mboka na biso pour awa toko fêter toko mela ba champagne toko mela ba bière toko sala tout mais tandis que kuna pe bana bazali ko kufa bazali ko nyokama okoki ko pesa message nini pour esala vraiment moi bien pe na bande ko tout ba hotel biso partout dans le monde. Avant de répondre à la question na zoko na likama dollar franc congolais sont des monnaies différentes moko eza monnaie américaine franc congolais est monnaie congolaise. Or, force à monnaie, c'est son économie. Quand vous produisez et que vous vendez, bah devise wana yango et aux la banque, yango c'est la force à monnaie. Mais oui, bah ma sande bah gérer Congo, bah gérer Congo na politique à Kayet. Kayet cela veut dire quoi? Ok na mboka, ok au buka ba manga koko na beno. Mais au tiko le golo na manga te, c'est un manga te. Ok au buki malala ça moi aussi. Okoni malala te. Ok zui obuki ba avocat ya mama leki. Mokoni nzetete. C'est ça la politique à Kayet. Donc ba maso ba zui pouvoir ba diriger Congo na politique à Kayet. Ba kuti ba entreprise, ba kuti ba unité de production. Bango ba suka mbongo. Ça qui va créer ba emploi. Ba diriger Congo ça qui va tonga Congo. Babloko bango ba hérité eza beloko ba kolo batika ba belge na o maréchal atika ba beleli trop c'est bidimbu mais c'est bidimbu atiki bidimbu tu atiki nde kulula ils ont détruit ba entreprise ba kuti parce que bazo piller ba entreprise ba otonga ba entreprise te bazo réhabiliter bazo faire fonctionner ba entreprise te ba comme ça ba kana boité ba ko ils sont en faillite ya on monte hérité ba entreprise 20 mois impayé le roi ba on atra 52 mois nationale donc ba entreprise sont ben paiement. Pourquoi? Parce que bako zwaka ben bon, ba travailler ba sala na entreprise wana salaire malonga ezate, salaire pe coûte ezate. Ba outil de travail ezate. Donc monnaie économique ya Congo songi sima. Pourquoi? Parce que ba devise o ba oteka na ba minerai mbongo zo zonga te et o suka na ba banque ba comme ça ba compte na banque privé. Donc ba tika la fachi o azana mécanisme ya malamu a stabiliser mboka. Année où il année à stabilisation, il y a légitimation. Tu vends ta pouvoir, tu quand tu souplesse mbongo bimaka, tu maîtriser ba kuluna, tu yeba alphabet ya gestion pays, ya pays. Ndemoni année yo, tu le qui na temps observation. Mais année prochaine moi lobby année action. Donc qui dit action, donc tant que bon samboka, au déranger, au zo makamna yo.
yango année action eza année ba combattre pour ba combattre bazanga na balabala balinga année ba action donc on va comprendre mon continent 2020 parce qu'il y a décrété année 2020 année ba action donc action eza parlement debout ba combattre de ba osala mouvement. Alors papa Pierre Beni bandeko bazali konyo kama est-ce que ba ministre ba député ba koki kokende kuna te po ba partager pe na ba orphelin au bazali kuna bandeko bazana ba malade belé ba kisi partout au lieu que tout ça la ba tapage na niveau ya Kinshasa Congo ezaka Kinshasa te. Non to combien de décembre te? Tout en décembre semaine prochaine ils en Noël. Non to Noël te. Noël les semaine prochaine c'est mercredi. Non to était le tout ça mardi. Mardi le 17, n'est-ce pas? Mardi le 17. Pour tout comme le 25 encore une semaine. De quoi préoccupation là yo les musu pe souci na bango to tenga to tikata na tango vous comprenez na bene kuna guerre proprement dite guerre ici pour commandant suprême ya FARDC mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba atie ba moyen na FARDC azu commandant suprême à solo parce que comme on dit il y a pas de mauvaises troupes il y a que des mauvais chefs et l'impulsion vient d'en haut FARDC azanga commandant suprême comme azu commandant suprême mwana mboka Félix mwana IDPS mwana kini pe les sous mwana kini si ba kino ba dirige Congo pour to ba kaka no iyo ba ministre ba uta na mboka mais oya toro mwana mboka Félix mwana kini nde mokonzi mboka Congo. Alors papa Pierre ma mission TV ba to ba uta la biso ba toujours ba réalité ya makambo ezali koleka. Alors Kabila Forever ezalaki meeting au esalamaki samedi le 14 décembre na boulevard Triomphal na Ngamurope na zalaki wana sur place na lingi juste opesa message na bandeko tu ba na nopotobi ke FCC cash boza déjà eloko moko ensemble coalition wana nde yango mboka na biso ezali kokende liboso etant que yo mwana mboka moi message par rapport ya meeting au ezalaki wana avino ningolo bani. Bon en fait obike na bosa la information na yebake Kabila mutakoloba le 14 décembre yango to kamwa écoute ya sali 18 atiko lobate kolobaneka azaka so akena bena beti Kiswahili akena kananga beti discours na français ba interpréter na kiloba obiso toyebi ke eloko esangisi lango esangisi ba congolais eza lingala ato loba yango te moyokaka yango moni mwana mboka Félix mwana kini lingala lokola mai kinwa te ao diriger Congo na lingala po ba nous ba comprendre que notre moto wana kinwa mais on peut savoir information les sous ono ezalaki yete on pe na kamera koloba na langue nini akoloba pe nini mais vérité bimi soki jomoko boye one koloba mais so eza bor na yo et comme nous comme sola 2018 boye na ba a b ndoko bazo ba FCC bokosi ba congolais ndoko nde boza ba Kabila bokaki soni po solo bino oza muta Kabila kinwa yemoka yebike bat banyokoliza FCC balinga voter bango te yango babata ma basala escroquerie politique mais escroquerie politique on devait continuer yo na bord na lo baka yo soko sa Kabila makabo Kabila muta koloba ndoka ndeza yo sala politique wapi yo zo loba o ngoloba osala politique wapi politique na Congo eza IDPS bakolo politique ba parlementaire debout tant ça pour dire aux aiguilles peut-être on goloma pour parlement de bossali 26 ans tant ça la politique aux aiguilles beta machine à âge na yo te botika lo yenge politique ezonga na bakolo nango bana ya chisite ba zongeli politique bango nde ba o diriger Congo yango moni Félix azali ka dire moi fibo et pesi bino ki peleke se pesi bino bulu yeke Kosima Navarrete Kosima Félix Navarrete à limite à reconstituer vidéo aux akato rouge pam yango pe les bons de la mutuma be bi ke pesa nzambe kanda jour on be grand manoka deto na tongo et puis na 12 tanga linga mataka mbula donc nzamba zobo ya bino po nzamba sala basini asala na bilembo etant mbule beti donc ça nzamba boyi bino en principe nzamba linga ibo disparaître mais bozongi les sous o to yena kata coalition te bozongi la babulo na bino ozaka mécanicien zongi la mécanique
ozaka menise ezongela menise ke na minute oyo politique ezongela bakolongo bana ya chichi bana IDPS nde bazwi Congo ti mokolo yesu akoya ti mokolo yesu akoya papa Pierre Zomba système ya Kodia oyebi ke boko eza pouvoir ya Kodia ezalaka libanda famille te pouvoir ya Kodia mbongo ya Kodia ezalaka na famille Fatia azwi soka 6 muta IDPS azwi soka 6 muta IDPS comme ça un système d'église pour Congo eza biso nyonso papa Pierre c'était parti politique na Congo ezaka ba moko avant biso to ya si ba diriger Congo te bati Congo la mbote Israël na bango kuluna donc mboka otoloba bato ba dirigeant ezaka IDPS donc mutu mususu ndeti mutu musa ko za libanda ko diriger mboka o diriger mboka foza muta IDPS yaka na IDPS comme système d'église ndezalaka papa Kufi mwana zui église akomi pasteur nani lingi biloko wana te papa Pierre après Félix a membre IDPS aza côté biologique aza côté politique vous comprenez après ye eza muta IDPS mzakozo après muta IDPS wana muta IDPS les so qui diaspora mona poto père lobino ngana postulé ta que président de la république comme ne peut président mboka o na lobby a patika Félix a eu pouvoir ti mokolo soroya ezalaka bato IDPS pour na Congo bato bayibi politique bato balingi politique bato basalaka politique eza bato IDPS pour bazana bolunga Congo na ba congolais yo moté Félix azali ka 10 mois pa monde mtasali 10 ans. Alors papa Pierre merci vraiment alors arrivé à babengaki président Eli Martin Fayulu arrivé na aéroport international de Kinshasa ezaki mokolo ya les 15 ezaki dimanche donc dimanche nalingi juste opesa message na yo tomonaki bayambaki vraiment na chipoya na si wana esa bino pasité po na chipoya ngana si bato bagé belé koleka Jean-Marc mais bato bazaki belé papa Pierre la politique c'est le rapport de force arrivé Martin Fayulu yo no monte muta simbibi mais madame muta fashion muta di soutane mais muta fashion Mutana clé ana carte. Vous comprenez? Ana clé ana carte. Donc Fayulu ba yena ye. Mais attendez président de la République était. Pour président de la République avant na kit ya bokonzi. Ne ba tele ba di peuple, on ça dit que kit moko spécial. Donc uniquement yé comme chef de l'État. Ba ça emblème de la République nkoi na mandalala. C'est président de la République. Et puis, il y a Chipoy, Chipoy, il y a chef coutumier. Tu as un chef coutumier, il y a Kuba, il y a Songe, il y a Congo, il y a Muluba. Il y a une école primaire. Il y a un blanc du 21e siècle. Tout le monde est moderne. Donc il y a un chef coutumier. Tu as un chef coutumier, Kuba, Luba, Lunda, Songe. Tu as un chef coutumier à Europe. Tu as un chef il y a Bina Binagaka. D'ailleurs, j'ai tout de suite abina betaka musique. Abina kaka. Président de la République azaka be moko. Vous comprenez? Le 13 décembre, bomonaki mokonzi mboka asali message à la nation. Si les 15 ça l'appelle message na 17e million là, tout le monde qui n'a pas un message na. Voilà pas du peuple. Les deux chambres n'a pas du peuple. On les a échangés après ça Lumumba. Lumumba pas fâché. Oh. Biso kutu bazali de beso respecter Lumumba. Tu as autant le 17. Tu respectes journée naïe, tu as qui parler. Yo au la meeting. Est-ce que le Lumumba est bien ça meeting wana? Président de la République ça mais pas mais ben si on boit ça la volonté. Te aza aventurier mbeya. Vous comprenez? Donc na FCC, na la mukana cash. Côté mobilisation, ba hôtel maté. Na balabala na ba bureau l'état IDPS na ba bureau l'état za na balabala ngolo jamaka ya ko mona ite les kaki quand même bango ba lobi les kaki batu ba make bien roi donc nezala kaka donc toujours bino lobi roi ya Royaume-Uni Kuba Songe Lunda Royaume Congo président Eli ya Boto wana za de Congolais. Acho. Somme de bête à Masola Boto. Acho. Te. Et ça va distraction. Oh, il y a aussi les distractions. Ça programme où va payer ça. A fait quoi on a pas congolais. Félix a présenté. Toujours où est l'angoté.
Félix a posé un acte étant que chef de l'État. Alors tout ça, un discours n'a pas de peuple. Où ils ont réservé un chef de l'État kaka. Soit chef de l'État, moi j'ai un discours devant le Congrès. Il y a une population, il y a des mineurs dans le terrain, na peuple on a peuple. Bon, il est baissé, il est baissé les partis du peuple congolais. Il y a le président élu, population muta voté qui y a un moni, azara toujours na sima population landara place tout baza pour ekita. Wana zara diamba na bamboma. Diamba za mabete, mais so mena bamboma. Et comme ça me dit que ngwana. Donc fallait le salaire. Azoku fali wa kapwepwe. Obi so le wa ko bala poto ba ibi. Diaspora bo ibi so la kapwepwe. Kapwepwe la muka na ko la muka te soni. Eloko sala fallait le soni. Ba mission azwaki eleki makasi. Ya niveau na été. Vous comprenez? Muta besa ke mission ye moko azala que le. Moi tcha liba ezate pas to lambela. Tout ça li 36 ans ya balabala. 10 mois ya bureau ya ba l'état. Fatie Moko, président de la République, Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Bisso Baza, les panneaux circulent encore. Il y a un ABC Beno. 2020, nous avons changé de diplomatie. Nous avons changé territorial. Donc, le combattant est de baisse. Le boulot, Wenze. Tout ça là, alors, merci Papa Pierre, tout comme na souk émission na biso. Na ligne juste moi message à souka. Tous en décembre, bonne fête na ba famille tout. Oh vraiment toko kota. Donc en tout cas nzamba sunga biso. Mutunyon so tous en a besoin. Bato maladie, babika, bato bazan ba problème ici là na mboka na biso. Nzambe vraiment ako sunga biso kaka na mboka o. Mais je crois que nzamba tika biso te toko ta biso tout 2020 na kombo ya nzambe. Na ligne juste opesa message muke tous déjà en décembre, période du pays à fête. Bon, dans le cas de bonne manière, nous avons ça bonne année nanga. Nous avons remercié d'abord le Bosso Nzambe. Nzambe na lolo wa sala en sorte qu'il dépêche. Et ça il dépêche malgré babitumba de gauche à droite et il dépêche en le sur pouvoir. De tout ça reconnaître avec Nzambe. Bible le biso ko tonga sans Nzambe zo sa musala punda. Yango moni biso to bunda. Na lit oyo na Nzambe. Nzamba a prouvé l'ité na biso lelo oyo Nzambe a ordonné tous au pouvoir et nous sommes au pouvoir grâce à Dieu. Yango Nzambe umela. Umela na ngbanda na nguna lola. Kotika pe biso pete pour fatia super Congo a bondi yo. Yonde makambo. Kotika fatite pesa fati nzoto makasi, pesa mikolo milayi, pesa nzoto kolongono. Azana makanisi o azana ngo a faveur ya peuple congolais. Bonne année na ngai na fachi. Na famille Mobimba, joyeux Noël 2019, bonne année 2020, de bonnes choses. L'année où nous décrété année d'action, nous avons accompagné l'action à faveur du peuple congolais. Bonne année na jamais kabunda. Bonne année na konza parti, bonne année na combattant sur IDPS, surtout les parlementaires debout. Bonne année na bino, joyeux Noël. Bonne année na matin engi pour année moment de travail, to bosser trop. Donc compagnon na ya masolo oyo ya ba réseau ya tanga il faut na za ministre média na mboka to travailler to et juinga et juilo et ju ba parlementaire debout et juyo et les ba parlementaire debout et les yo za compagnon na biso to kotika ka yote. Donc bonne année na yo na équipe no momba cameraman no ba travailler na yo joyeux Noël bonne année et bonne année na ngai na Bruxelles na Belgique na Donald Kabasele na Dani Zola. Joyeux Noël, bonne année na bino, bon anniversaire na Darius Ngimbi, aujourd'hui le 19 décembre, bon anniversaire. Mémé Sifa, joyeux Noël, bonne année na yo, Europa ya Kauka, joyeux Noël, bonne année, nani Meta Cécile, Meta nani, Meta Mboyi. Mbuyi Meta Mbuyi na Londres mbote na yo joyeux Noël maman Mbuyi na Londres Noël na yo pe bonne année bonne année vous belé bonne année na bana Canada bana Londres bana États-Unis bonne année na bino bonne année bonne année na bino mais biso bonne année na biso pesa ka numéro de téléphone bonne année na biso bozwa code bozwa numéro botinda code
biso tokolia bonne année na ba code na bino pour biso boulot na te facha zo bunda bunda mais en attendant botinda rappel numéro yango yo botinda moi code ya Noël na bonne année 089 plus 243 plus 243 89 86 70 644 plus 243 89 86 70 644 donc botinda ba code tala kaka et ça moi genre to que na Western Union to bendelo ba petit peu koto ba damete ezaka na case ya famille. Alors merci vraiment na bandeko tout bota la biso partout dans le monde. Bonne année lisusu na Maman Anto Aluta donc na niveau ya Bruxelles. Bonne année na Maman Anto Aluta na niveau ya Bruxelles donc nzambe akopambola toujours torokota tout biso tout 2020 tozana Maman Anto à Bruxelles. Na PCP bonne année na Mati donc Mati bonne année na yo Mati. Alors merci vraiment na Pablo Sita l'économiste na niveau ya Londres donc Pablo Sita l'économiste technocrate na niveau à Londres. Merci na Guy Mingele na niveau toujours ya Londres wana toza toujours ensemble. Merci na Patrick Tisekedi donc na pesi bonne année na Patrick Tisekedi donc bambo théâtre na Patrick Tisekedi toza vraiment ensemble. Merci na bandeko tout botel rabiso partout dans le monde. Ma mission TV toza na toujours toko sala émission moko surtout pour na bonne année et ko sala vraiment genre pour na batunio son numéro de téléphone na WhatsApp yanwana olingi ba souhaiter yo tindela biso voice comme la biso na WhatsApp toza na toujours pour na sala émission pour na bino nyonso. Merci vraiment na bandeko tout na kati mboka na biso na bosa na mutu moko na mpancho aka kuna bonne année na yo joyeux Noël et meta palais na moni message na yo toko recader ba petit pour tout ça ba doyen na domaine wana et le ça va petit bon toko te ya ba ngaka la politique ça idéologie et ça politique. Alors merci donc bonne année no meta palais code so payer ça moi bien meta palais. Alors merci vraiment na Pati Chekola na niveau wana masananga auti ko kende States. Merci na Pati Chekola na niveau États-Unis donc massa vraiment monter matoza ensemble donc nasi nzamba ko pambola marambo belé ko kende liboso. Merci na Pati lisusu kiket d'Angola donc masananga OEP auti Angola azana niveau ya Kinshasa. Alors ma mission TV chaîne à référence babona na bino nyonso boza la brancher numéro WhatsApp yangwana et puis Facebook ezali Martin Engi boza la brancher na ma mission TV. Ma mission TV, le miroir du monde.